bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous à un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons, 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Ikote Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa li sous-souté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38.
Meshulu Atlantic Shipping Yaboye Bazu wapi. It's recording. It's going. That's good. I got you on that too, right? Yeah. What's your name? Right. Yeah. Mikhail. Yeah, that's what's up. That's what's up. Do I stop it? ¿Cómo está, amigo? ¿Habla español? Poquito. Lo hablo. Habla español. Pero you latino, bambino. ¿Cómo está, amigo? Bien, bien, ¿y tú? Sí, Para Cuba, ¿ah? Lindo wine, vino, mucho vino tinto, Ah, cubano. Family? yeah. Hola. Cuba, we Congo, you know. De la bodega cubana, Cubana, yeah, Corazon. En Luiston, Lismore Street. Yeah, that's my man, that's my best friend, Oscar. We've been living in Miami together for a long time. We've been friends for a long time. That's la familia, amigo. Gracias. Gracias, buena suerte, cuídate. Ahí nada más. Adiós. Oh, bandeko congolais, nous allons depuis les États-Unis pour mon drapeau, awa. Ezali na cadre ya kolaksa ki chauvinisme, être chauvin, ekoki kozala pe mutu alingi eloko mingi, mais chauvin na ndenge na ina utiliser yango lelo chauvin ezali plus na kati ya mutu alingaka mboka na ye, azali na bolingo mboka makasi, yango babengaka patriotisme. Na mboka mindele okoyekola ngo, notamment esika toyali awa na États-Unis bomoni drapeau, okoyekola kozala chauvin parce que bango bazaka un intérêt commun. L'intérêt commun c'est ba noir, mindele, ba indien, ba onyo so batikali. C'est comme likambo ya drapeau na bango. Ba posana ba divergence na bango, ba komaka bomoko pour patriotisme oblige. Les attendent bakenda ba guerre oyo ezali antique mususu esa la guerre euta na Ohio et National Guard yaka na statement ba tioneti musée. C'est vraiment pour illustrer combien il faut kolinga patrie, kolinga mboka, koyeba eloko ni ekoki kosala po mboka ngo ezala likolo. Yango na présentaki bino drapeau. Na laksi bino le drapeau congolais te parce que nazo senga na congolais na lobaka de New Deal comme ma États-Unis na Congo. Na dossier na ina apporter lelo na tche drapeau na bisote po na ngai na caractériser démarche na ngai Congo na États-Unis sikanga nazali awa. Na remarqué que bato yo basanganaka pour la patrie, patriotisme, l'unité pour la nation, c'est la nation qui prime. Bolingo wana kolata tenue militaire oyo ezolingo lakisa époque oyo échauffaki makasi 2011. Ici aux États-Unis, j'ai initié kolata Sokoto na marche torosala na basitine. Mais na banda kolata ngo depuis kala awa. Na baninga pe mususu ko citer ba kombo et kozwa biso temps ebele. Et biso tolobaki toza ba patriote. L'intérêt
de la patrie avant tout. La patrie qui est représentée par le peuple. Peuple n'est souverain. Tolingi démocratie, le pouvoir du peuple pour le peuple. Ndeba définisaka Lincoln, Abraham Ouaki président Awa Naba 1885 assisa esclavagisme à l'Oba. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Nga tant que peuple congolais, Nazali na bolingwa pays nanga à distance esika Nazali Awa, les États-Unis, Wabinon de Claude Meka pour rappeler Boyebinga, Boyebi Elongi. Na un dossier moko brillant. Ndako ezo zika, tokoki kotala na pembenité parce que tolobaki. Seule l'unité peut nous sauver. Soki tosangani nde toza makasi mosapi moko esokola ke longité yango bomoni yango 5 soki sangani ekobeta likofi. So ekomi mibale force lisusu ya makasi yango tozo senga l'unité du peuple congolais. Na unité ya peuple congolais wana tozo prôner tozala bomoko na ba domaine nyonso. Soki équipe na biso Léopard ekobeta bale biso nyonso to supporter drapeau po eza lokumu na biso. Soki athlète accueilli Bukima 100 mètres accueilli Jeux olympiques to supporter ye po a représenter drapeau. Ndenge pe to supportaka bandeko musicien oyo bazo tombola drapeau biso to derrière bango. Soki otombolaka drapeau neti en États-Unis babosana mutu azali noir, babosana mutu azali côté otobaka East Coast, côté nga azali à New England ainsi que États-Unis banda ba 13 colonies Massachusetts bemte bandaka awa na Nouvelle-Angleterre. Et puis nanga mumsu ba benga ngo West côté na rovana ba Las Vegas ba Los Angeles. Kuna ba benga ngo West so eza divisé na West na Est. Ndenge epa na biso ba benga biso bato ya Kinshasa bato ya West. Bandeko ya Bakivu bangambo kuna ba Swahilofone ba benga bango bato ya Est. Biso bato ya West. Conflit moko ezali en l'air photo lobelango. L'artiste congolais Inosa Balume oyo azali pe kotombola drapeau na lolenge na ye tout comme bandeko mususu. Mais na remarqué eloko moko ezoya po diviser biso. Division, tu as besoin de unité parce que Zali ko répéter, seule l'unité peut nous sauver. L'unité peut nous rendre forts. Ene naye, papa naye, po Inos Bi, Azali Ajmona Mwana Fali Ipupa Macro 6 et Basi ba collabora pe donc tout na conflit et si quelque chose à la té. Bato bazwa na conflit ezali bato yo bazali kosala banalise. Bato bazali kosala ki chroniqueur sans ba déontologie ya média ya presse ba ebité ezali l'organe oyo ezali quatrième pouvoir na mon pays nyonso même awa mais tant ba ozala impartialité bazala na parti pris na banalise na bango na ba commentaire na bango na bémission na bango ezali ko diminuer force ya musique na biso po eloko na nga na loba drapeau ya Congo ezali en berne. Drapeau en berne pour ba éviter ezali so ba kiti yango à moitié na kati. Donc likama ezali ba kita drapeau. Alors pays na biso drapeau ezali en berne depuis longtemps. Toye ko lobela makambo ya combattre makambo ya boete ko finga batute. Tozali ko luka solution pour pays ezala fort par ses fils et filles
oyo bazali ko constituer eloko tobengaka la nation congolaise. Dossier eza mibale na kobanda na oyo nalobi Innocent Balume na papa na ye Fally Ipupa. Après na koya kolobela likambo ya Modogo ja Franco Ferena leki na ye JB Mpiana. Et tokosilisa na grand prêtre oyo ayana masolo 5 continents oyo babengaka nga. Papa Wemba, je cite. Maintenant kende na dossier ya liboso. Innocent Balume azali kotombola drapeau aussi bien que Fally Ipupa. Na moni sika Innocent Balume Innocent Bi afingi Fally te. Na ina pesa version na ngaya bantaba. Ilikuya njoo kama ya mbuzi. Ezalaki nde na ndenge ya ntaba ndanda Kosovo. Tozalaka na ye aux États-Unis na Washington. Amwa na Lubumbashi akangaka ba este nyonso wana. Tant basa ba compétition yazo représenter Congo. Abimaka na bantaba mibale a panza bango esalaka ke ba contre comme ya ba Tanzanie ekuna yaki na Tanzanie ba Kenya akoma makasi na ba este et ko memaye aux États-Unis. Je l'ai aidé pour la production de l'album naye en tant que mécène. Moutou a supporté la culture, Moutou a supporté les musiciens, mélomane aussi. Avec Obimisa, album naye na Stearns, na New York, na Ebaki, batu ya Stearns. Alors, likambu oyo balobi Innocent Balume akamati bantaba alati bango couronne ndanda asala makambo ya bantaba na scène. Je pense que c'est culture moko boya à côté swahiliphone kuna ba est, mais na yebite pourquoi ndanda ayaka na ntaba ce qui précédemment mutu mope ayaka na bantaba na yebite, mais selon ngai ndenge Innocent asali masolo na ye ache bantaba, ça n'a rien à voir na Fally. Ezali masolo ya bato ya est na illustré bino ndanda Kosovo mona Lubumbashi toakine ya Washington akendaka Dallas et puis azonga Lubumbashi. Donc masolo ya ntaba bato bazalaki wana ba William Muli ba okumisa ba bi abima na bataba mibale likuwa ndo ya mbuzi ntaba. Donc je pense pas Innocent Bi akende ko caractériser Fally Ipupa na nyama otobengi ntaba. Mais on va benga une œuvre d'esprit. Et c'est un l'air mope otali pembeni. Ah, na moni muninga sala e boyenga pena benda boy. Bantabango ka ya zuona mibale alatisi ba couronne. Fally Ipupa komo na ye couronne te. Kolo couronne na musique kuna e bandina ba papa na biso ba wendo et kokoma na ba papa na biso ba grand calais oya moderniser musique na biso et ezali rythme rumba ezali musique ebetamaka na Cuba. Nako illustrer kalate awa bino mobo mona relation na ngai mwana azali de babenga kanali intégré awa na ba cubain o bafungolanga combien Congo ezali proche na Cuba. Bomonaka pe Fidel de Castro Mobutu Nyerere bakutanaka pona koluka solution ya kosisa apartheid. Kwa kelo ba obenga na biso kuna po génération ya sika tango ba za kofungula bango makambo eleka kalate mutu oyo azali jeune yakanisaka lokola azali jeune, tout ce qui lui touche il faut ezala ya sika. Que mutu azali mokolo o mobange tout ce qui lui touche pesa ya kala. Viens le bible, oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB
service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozosazade otinaka bakoli na bachance moko boye banotinaka koli mo na 2004 ti lelo na 2019 koli yango eya te oyebike esalanga mpasi agence ezaka moko awa na tia mwana njili na Saint-Thérèse JB service nga moko na confirma ngo mpo otindi 10 koli 10 yango nise ekomi epuis naza kopena likokoma te mbala moko papa nini eza kolekisa yo JB service eza kaka onekisasa te mais eza susu wapi kozanga kuyiba eza liyoyo mobimba JB service soki okende Brazzaville eza na kati ya Brazza mpo na bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football modini te mama odini te aye nzela moko na biloko mamadi naye nzela mona biloko tokóma elobi toza awa mpo na bino tosala mosala mpo na bino aza mondeli te motu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo oyo bato bazolobaka leyeka papa foiseleo omida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Non, c'est pas le cas. Elikato, Luka Koremote Babretel, Ndenge Bozomon en Afrique du Sud, Bana Oyo, la génération Sika, Bazali ko benga bande ko na bango ko tumba ko boma bango or bango mutu ba militaire po à partir de Sila, notamment Mobutu aki muta déclare na nosebino na Castro uta na Cuba. Akolo ba cubain, yon bomuni cigare, na tenue militaire, Castro, Fidel. Tozali na ba africain avant tokoma ba cubain. Et puis Congo na Cuba engolaksa puissance divine. Oyoka musique na bango mi Congo, Congo. Paulo Fiji, Boyoka Boaka Papa Wemba na El Charango, sous Charango ya Elito Reve. Congolais azo yawa azokota na GT, aroye belito te, aroye ba Paulo Fiji wana te, akoye ba Alexandre Abrete, aroye bebele wana te po azaka na ghetto communautaire. Mais tozo senga la paix entre Fali Ipupana inos bi, mais en soi bango mi balé baza na problème te. Na landa kan internet na monesika inos bi au nyata fali te. Ya sali masolo na ye na landa ka zo babité. Nga ba couronne na zolobela eza ya mouvema, eza ndeo ya ngai na latisi bantaba, eza ya vie na nga fali te. C'est clair à zeng na problème te, ba na problème te.
bato basala chroniqueur likolo ya mwa locheke akoluka bacode mpo abikela bon misala ya te na mboka mutu mosusu mpe akosala analyse akoluka locheke mpo abikela bafinaki ye mwa eloko akoyeba kosala analyse moko ezala impartial te akokotela kaka mutu oyo afinaki ye mwa quelque chose donc baanalyste wana bazali kosala yango bien te yango ezocreye baproblème ezokoma mpe na bacommentaire baoyo basupportaka oyo bafingi oyo kuna et vice versa et même bato mosusu bakomaka bacommentaire ezalaka te ke aye wana mpo azoyina yo alingi na ye kaka sa badelire na ye akoma okomane n'importe quoi ekomamaka nango wana tititititi mais tant que Inos Bi asa collabora na Fally nga na ye koexote bango la paix baluka batravailler mpe ensemble quoique muna kwe na ye azo évoluer très bien et couronne na musique na biso nde na lobaki euti na ba papa Kale Jeff Batabulei ba Franco et papa Wemba oyo asala 5 continents masolo ya li peuple nzamba sana mokili avandaka na 5 continents papa Wemba ba concert na ye sale telaka mindele na mindele na 5 continents awa beta na 50 états mais bandeko mosusu bayaka mpe kobeta awa omona concert ezalaka molili donc bato mwindu ebele or na mokili mindele baleki banoir na ebele soki oza noir nde Manu Dibango alobaki nga nabetelaka banoir mpe te mpo namona na omibetela nga moko na préférera nabetela bato mosusu mpo na sentir ke naliko panza culture na biso so na obeta ya mindele esala yanga plaisir nde papa Wemba aza kobeta na Maghreb na Liban abeti 5 continents et abetaka na communauté te abetelaka bato ya mboka wana soka yawa abetelaka baaméricain ya mindele ya banoir ya baespagnol ya basort nyonso bayaka au congolais oya te souvent tant toswa na telefone aoyebisa na ye yo te ke o na obeta bo soko tuni ete olobani mpe te mais atombolaki drapeau likolo na 5 continents papa Wemba mutu moko nana alongoli masolo ya papa Wemba te mpo akende koganga nga nde danger il faut kolongola na masolo ya papa Wemba liboso soki okomi na Trump wana nde okomi oganga ke nga penda na confirme mpo mutu akobatre record ya bavie lokola batabule bavie lokola bakale Jeff Chamala grand Kale aza na ye te mpo Kale mutu ayeli bino musique moderne basali tolobaka wana mutu abandi yango mpenza tabulate na Paris na Olympia 1 mois mutu mona abeta 1 mois te mindele na mindele 1 mois depuis kala Bruno Cocatrice wana azalaka ye wana pe mutu abetisaka lelo mpo Olympia eza ya ye mutu alongola ngo aza te papa Wemba abeti na 5 continents abeteli babitin ya bamboka wana soki akende Australie abetela baaustralien akebetela la communauté te mutu na alongoli yango te Innocent Balube na alongoli eloko wana te encore moins Fally so Fally mibengi kingdom yango otolobaka royaume na ye yango ezalaka wapi ezali na oka œuvre d'esprit à s'inspirer que bon nde masolo ezali nga nazali king nazali roi amelati trône ye moko mutu moko atlatisaki ye trône wana aza te baprouesse aosala tondima yango tondimaka yango mais il faut kolongola nanu 1 mois ya tabulei et puis kolongola papa Wemba 50 états déjà mutu mona alongoli yango te et kozala doublé ça va être comme faire d'une pierre 2 coups papa Wemba po longola 50 états na ye il faut pe obetelaka baaméricain ya bakouche nyonso ya mindele bayaka ebele ya banoir bayaka do okota na kati kuna milieu cosmopolite onga alobaki nga Claude Meka viva na milieu congolais te pas parce que nalinga bakongolais te ezalaki na mesani depuis bomwana kozala na bantiye kozala na baraba nani nalinga milieu cosmopolite yango bomona ndenge to illustre bino un cubain azoloba
et puis bana esikango na tobeti na espagnol bomoni bana ya mukolo store bayebi espagnol te mais alobai nanga bongo mabefo bayekola yango donc culture na yo kobosa nango te tote ya ba génération oyo koya bosolo makambo ya solo oyo elekaki oleba bunga bakobungisa nyonso me babungisaka jamais mémoire na bango ya koyeba ke papa wemba oyo asala mutu mona alongoli yango te 5 continent wana mutu alongoli yango te emoin ya tabulei na olympia mutu na alongoli yango te donc il faut kolongolaka babiloko wana après olobi te ngai nde okosa mpe na ndenge na yo c'est bien mais il faut tobosanaka ba oyo basala makambo précédemment te oyo eleka c'est par le passé et le présent que l'on construit le futur. Alors, tokoya kosukisa awa na makambo ya Modogoja francophone na leki ne JB. Papa mba oya beti na 5 continents. Eza yango question ya yoji ya ma moto te mutu memie. Paya ayaka kozwa papa mba kuna ya Kinshasa amemie poto yaki likolo ya yoji ya ma moto te. Kolata na musique na biso ezaka po na biso moko tant papa mba beta na basal wana minene ou na Japon esika yoji ya mamote wuta baya kokota ka batonza salte parce que papa mba lati yoji ya mamoto balandaka nde notoriété na ye musique na ye ngenge na ye. Alors Modogoja francophone oke ko répondre leki na yo po na ba commentaire il faut yeba internet eza nini. Mutu msu ako finga yo na internet wana na ba commentaire na YouTube aza muta viva mususu bovandi na ye wana azokoma amasano me ye wana mutu azofinga yo yo kanisi keza bato BCBG. Donc fumu entre nous kana yebi yo leka Nyarkos po Nyarkos ya na quartier na bana na ndako moko na rue d'Aubervilliers côté Bokei, métro Stalingrad, 18e, Sokati Barbaboe, rue Riquet, et Sikaya, Folola, Yafola, ma mère Kantola, que je salue là, ma mère Akufaka, Odogo Tovanonda Kumoko Boboto, Nalinga Kotro. Mais, so comme kota polémique et Kamusanga po et natir na yote. JB à répondre na yote. Bato ba fingi yo na ba commentaire eza nango kaka bato na lobaka mbaleleki bayaka ko sa ba délire na bango na ba commentaire tam so eza mutu yo yebi tam musu pesa na ye mutu oya zo finga yo wana azana epe muta JB tende na lobi wana. Alors ba guerre moko guerre ezali ko propulser bisote et propulser musique na biso te. Alors Fumu Nzembo yoto sala ya papa wemba souvenir okoki pe kosenga leki no JB oyo andima papa wemba oyo bengi na be mission mentor na yo JB abengi ye nani abenga ka ye nani mukili yeba yango awanga nakate idole na ye donc JB na yo boza palin okoki nde kutu kosenga yo bibo. Papa chéri, est-ce qu'il est possible dans Nzembo avait beaucoup pire vie na yo au chata moins voix, au ça moins featuring et que ça la bien pour l'unité et que ça la qui musique na biso zo ma makasi ndenge ezala ki drapeau na biso ndenge za en berne et mata à l'instar ya ba noir américain ba sanganaka Jay-Z loba Rock de Mike azui Snoop Dogg azui R. Kelly azui 50 cents azui ba G-Unit azui MN ba bandi tourner biloko ndenga tange bando salama bino mo boya ko mona ke nzela bato bazo meka wana na Afrique hein pour pato tanga ba kombo na bango ba yoka appeler mo lingala ba oyo ba kopia musique na biso bazongwa suma na biso bo mona pe ke bango moko bakolala en tant que patriote oyebi ke en États-Unis conseil rebeta nango parce que toloba yango ba raison
eutoloba mbaeleki ezalaki nango Kabila dégage te bon et comment multiple raison pende ezalaki makambo Papa Wemba oyo alingi référence atali émission nanga oyo eutali koleka nasalaki wana sur ndenge fali ayaki awa biso bapatriote tobloka mpe baconcert e toye komonaka eza su na ntina te bocontinue koœuvre mpo ematisa mboka na biso e bosangana ekosala biso bien que bachroniqueur na baanalyste wana bazokosa mingi mutu mwalo cheke bapesaki ye makambo azoloba aza ta mosusu na internet te ayokaki yango koyoka me amoni te parce que nga nde naza boye so ndenge nayeba problème bon modogo na JB nalandi yango mpo naza na wifi ubino wifi donc nakolanda nakozwa balien na tai na compare problème pene ezala yango te o inos bina fali en soi problème eza nango te eza kaka ba tierce personne mutu bazoya kokota rando oyo ali pro inos bi akofinga fali or le problème nane d'ailleurs baza ope azali pro fali akofinga inos bi mais esika moko divergence ekouta eza te na expliqué bino likambo ya mbuzi ya ntaba wana ndenge ya masolo ba este tamsu bango moko mpe bato mpe ba este bakoye bango un peu plus nenga na lobi wana nga apesi solo ya ndanda eya masolo ya lelo te masolo ya ndanda ça date de ba 15 ans bon ye innocent akende kocha ntaba nani na ye alata bango courant ye moko alobi eza oyo nga wande ya muvema aloba ya falite botika baartiste tranquille batombola bendele babeta miziki baleka nzela Papa Wemba leka baleka nzela Koffi Olomide aleka baleka nzela Tabule aleka ya Franco ba Grand Calais bazala inspiré na Papa Wendo musique na biso ke liboso drapeau toujours likolo Congo eloko makasi modogo na JB bokoela nga bilamba te po bilamba mte obeta miziki te JB soko ya lingaka yoji ya lokola kimono po na ye tango aza na scène bakiai banini ezobetama ezali inspiration na ye tango aza na scène ya mamoto mais que modogo aye kolobela ngo bon na yebi penda te soki alobaki kombo ya JB ou à chrétien qui Koffi Olomide pour yépe à yakin émission lobby oh Yamamoto oh eza répétition sur taliba âge Koffi mtana ba soixantaine et JB ba cinquantaine yangom te robeta musique ite mfumu au sala pe ba chef d'œuvre au sala banzembo loko ba mi José et Kanga papa chéri a sala pe banzembo belé bokonye musique ya bien et kozande kutu bien collaboration nde ba noir américain basalaka Papa Wemba bazaka moteur malamu abandi ba auto ba featuring wana lelo te ayemba nzembo na ba vie oyo ba Wendo ayemba feature na Wendo mutabanda musique na biso Papa Wemba yemba na ye Papa Wemba ayemba na batu mususu neti ba Tabule kala banebele ya botamaka te botika kokosa po histoire ezala ya solo oyo chroniqueur musu azoloba ayebi na ye histoire ya miziki wana te ebele pe ata na politique ayebi histoire ya pays te bazali koporter préjudice na pays na biso ezali kodéranger drapeau na biso oyo tolobi eza en berne tolingi eke likolo natalaki émission ya Mosaka abi modogo vie na ye Mosaka za moto batutu alors ndenge ezali wana soka répondre bo nsubidi kwanga bino boyebi kaka ke yaliaka wana amon on dirait elokola mbwa yo menacer maître na ye yaliaka wana nsubidi kwanga yango aotomboka mais Mosaka botia na se boboma moto faire ali Gianfranco Ferre modogo azana eka vie na yo message on a bandi kokomela ye de manière que moto ekufa yena Papa Chéri na album oyo ya sala ya 4 chansons souvenir
lokola yena papa wemba JB na modogo bazali na point commun. Il faut faire en sorte que bas un intérêt commun. Point commun na bango bazali ba petit ya beaucoup. JB wanga na raté andima ayebi idéologie tout et tout modogo waliba na palais moko boko bomana tina nini bobo mana pona nini kosanga na nde kute comme ça biso makasi ke kokabwana. Alors président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il faut taler rappel ba makamba boy tozo senga yo ponda e mutumbula oya cha 9 bi Samuel Eto'o ya Cameroun na meka asuka na 8 ti lelo mta koka kolongola ngote akufi on dirait mutumo normal. Mais je pense pas que ba Pelé ndenge batika ba masolo muta koka kolongola te na Brésil so ya kufi ou ba Maradona kuna ba Argentine ou ba Messi na Brésil ba honorer bango selon ne ba mérité la méritocratie. Président Félix Luka Otalela, sport, loisirs, culture et art, bata théâtre, ba peintre, ba nani po, kota wana biso to monana nuteke et profiter na pays. Toyo kaka toza nango. Mais musique na biso ya richesse et fula pe biso benga awa so na obeta musique na biso na beta musique samedi passé mais ba mindele mususu na yaki na bango na ndako wana bazo sepela na yokisa bango nyonso oyo we ransom na yokisi bankunga oyo jibe mpiana na yokisi bankunga oyo feregola na yokisi bankunga oyo papa wemba na yokisi bankunga e bandara na Kale Jeff na yokisi bankunga oyo héritier na yokisi bankunga oyo mama Mbiliabel opongolo na yokisi bankunga oyo Kofi Olomide oyo wazekwa ba oyo na bosani ba kombo quitte en s'en prendre à ma mémoire et non à mon cœur car je vous aime tous. Nasengi na bino bomoko tatabo moko mokonzibo moko Félix sala musala ndenge mwana nsomi mwana oyo akoki kosangisa ba artiste akoki kosangisa pays toboyi conflit ya batu ya est na batu ya ouest parce que différence wana yango mteko meme biso balkanisation innocent balume azali congolais neti biso à part entière nga mona ST po na sala 11 provinces na koma tipote kuna na tanga na balubumbashi na koma na bakivu bakasai tokolobe neti conflit ya est na ouest et bo grand calé amuta est amutu ya ouest kasai ezaka na centre kasanda wa mikalai docteur Nico ali muta centre kasai ba chantal ba chantero ya bakuta na bakasai ebele bakasayen bato centre babimisa bato ebele na muziki bandeko bazofinga bakinois ba paresseux ba jaloux balinga bato ST botika discours wana na utolobe ya xénophobie ya batu ya Afrique du Sud oyo Mobutu a œuvra trop ba comme lelo libre apartheid et si la acha ba pression na mona na marcha na Bruxelles na libérer Mandela touti na Arloati na place Émile Bokstad. Alors Chikito Mushashino président Viva la musique a mutasignala inga il y a 2 semaines que mfumu modogoja Franco Ferré ozo sala ba plan au sala PV moko. En tout cas mon souhait le plus ardent est que obengi sapé muto bozana na point commun na lingi point commun bozana ngo ekoma intérêt commun obengi sileki na yo jibe chavwa na nzembo ya vie beaucoup po biso na yo toali ba poulain ya viwa bolingo ya nzambe auti likolo akitia wana se bolingo ya nzambe alati nzoto lokola se moto bolingo ya nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga yango dans ma vie je ne combats plus pour la victoire mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix Christ s'écria tout est accompli.
lelo bokomona entre bomoi mpe kufa nani akoganye nazokunda te mpo nalonga kasi elonga eza kati nanga bolingo ya nzambe oyo alola yango nde makasi nanga nazokunda te mpo nalonga kasi elonga eza kati nanga bolingo ya nzambe oyo alola yango nde makasi nanga longola yesu omonanga ndenge nakobeba longola yesu isolo nanga na mokili eza pamba longola yesu omonanga ndenge nakobeba longola yesu isolo nanga na mokili eza pamba kaka na jepe ce pays ici c'est la Dacia ce pays c'est Dabaka Louis ils en ont Mengaït ils ont GPS 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres bongo te Willie bongo te tokaye ma jolie na lelie Willie etoka nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout je vous demande de vous abonner bosomba décoder wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure CPLA TV na bandeli CPLA TV décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres mabozotana donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie za CPLA TV